Bon, voilà. Bandeko na ngai soki tolobi balobi tolobaka. So balobi o tolobaka. Olobi ke lobi na bosani ko kanga car etikali butu momba kopela essence tout est vidé. Donc mais problème ezati. Alors tu tiens essence sikoyo to bandi moi lisolo eza mingi Espagne. Bino mo moni Congo etika nango bonga soka tolongoli bateau. Bandeko na ngai mbongo ya pays omonde bazo gaspiller yango. Mbongo ya Congo eza gaspiller na niveau moko ya kosakana te. Bazui héritier amemi batu na poto amemi mutu te. Gouvernement congolais mutu afuti biloko wana nyonso. Mbongo ya Congo pona ko-organiser, ko-représenter Congo na salon tourisme bakamati ba voyou bakene ko-représenter biso. Loko aso Congo tozalaka na ba licencié à tourisme te, tozana ba expert en tourisme te, bato batanga ba marketing politique bani biloko andengo wana bazate, il faut bakamata ba musicien moko boye, bazi mbongo na bino. 29 personnes de bango moko bazoloba. Bamemi bango na Espagne. Bake osala nini na yebite bino moko bomoni fiasco. Fiasco total ya likambo wana. Combien d'Espagnols na kati ya salle? Kaka ba serveuse o bate kaka o basaka na ba resto na ba salle wana bango nde bazalaki. Aucun représentant ya Espagne, na sens ya gouverneur, ya ville à Madrid, to ministère ya affaires étrangères, mutu moko te. Alors, kopango peye, on dirait ya bato ekolo moko. Tomoni nani Zakari, Kelly Katende, Papa Rolls, o mususu bauti Kapinga, nani bato wana tout. Bob. Atakutu lelo na ozala mwana malamu atakutu ba journaliste mususu oyo tozakala bango d'accord te o bazaka na kin lokola ba Louis France banani ba journaliste o amayele o baza un peu na moi boania na longola loko bon voilà ba journaliste ya moi boania na Congo basalaka te bandeko nanga. Donc, bazo sakana na biso, tribalisme, mouyibi. Donc, tu peux pas croire un pays comme il fonctionne n'engwana. Si ko botala bakena salon, soki to vendre pays na biso, atala lingaka musique ya leki na biso fali pupati. Atala lingaka ba comportement na yete. Mais soki lelo bolimbo tia musique na biso et que nous représenter biso na pays moko songolo. Premier sur la liste, tout le monde sait que c'est Ferré et Fali. Moutubako kene na sens il y a notoriété na bango, baza plus populaire que Petuana. Et puis Petuana a que nous représenter biso tourisme. Mais Petuana ne o to mona mutakala na ba vidéo. Soki tongi to vendre pays na biso. Tokotala ta te que tozwa musicien moko boye non to mona mutakala na ete. Donc c'est pour vous dire que gaspillage, il y a des ressources. Ne bozo mona président, na ba montre ba $600,000, na ba boye, gaspillage total, il y a des ressources na biso. Mboka, bazwa Zakari. Zakari, aza voyou. Aza mutute akoko représenter ngai. Aza ne loko mokote, aza na ba aptitude mokote, oyo moral ni intellectuel oyo ezoko placer tala au moins soki ozwi ba diplôme non futi ba mbongo au futi fo et puis bobo salaka ke
noko wana azalaka mouche botuna baétudiant oyo bazalaka na kini po soki ye alobaka mingi makambo mikili ye ntango aza étudiant na kini biso ozalaki na mikili déjà. Alors botuna baétudiant oyo batanga na ye na ntango ya mpr azalaki mouche. Boyebi mouche eza nani? Bato oyo babandaki korefese bato na ntango ya Mobutu noko wana mosala na banda osala na kini yango wana. Et tellement que bakino ebele bakoma na bango bata laisser aller kotika makambo mosusu ya mystique eleka bakoma kondima ke garçon wana loba. Mais Zakari Bababa, ça c'est une mouche. Moutaza kofunda bino na aner. Mais yet Erwana babenga AND, Agence nationale de documentation. Mais ye wanat. Alors bato nengwana bake ba BBC ressources ya mboka plus de 1 million de dollars et bimi pour na buzoba. Et puis nase ya buzoba ngo tribalisme. Ba journaliste ya ekolo moko babengani bango na bango na langue nationale. Ale baya kolobake baye ko représenter Congo. Congo bango bazo représenter, ba représenter bisote. Ba représenter bisote. Bisoto boyi ke ba voyou ba représentera bisoto boyi likambwana na mutema moko. Voyou a représenter ngati. Quelle culture y a tourisme bato bake wana? Basale lo na bango ba esa so bonbo sa la fête ya ba congolais. Poni bokena osala ngo na jonga te. Bobimisa ba mbongo bozo ba visa bomema ba voyou. Na poto bolo bake ba voyou bazo représenter ba congolais. Fallait bokena jonga. Boke osa elo na bino calme bo dépenser mbongo a Congo te pona mutu nyonso amona calme. Bandeko nanga bolobaki ke bata diaspora balingi miziki ya Congo te. Ba boycotaka musique et tout et tout. Parce que musique au petit héritier que l'on bêta. Ba mindele ba yaki combien? Malgré ba lobby, ba memi. Ba memi même ba lele na concert wana, mais ba mindele ba yé combien? Combien de blancs sont venus voir héritier? Omoni, hein? Succès à Ramakila. Succès Nengo Monaka et ça peut mayele. Quand vous voulez faire les choses, na tribalisme, quand vous sala makambu, na buzoba, ba fruit ezo bimate. Bozolo bake Congo azala représenter na nani. Héritier n'a pas de succès. Kobete pas ouer osa ouer raté. Congo pe elingi tolingi na biso makambo ya ba voyou te. Vous gaspillez l'argent de l'État. Bato bazo ko kufa bino bozo ke no lamba, bozu ba hotel, ya cher, bozo ke no fanda, na mbonga l'État. Donc bino sans l'État na Congo wana. Boko sa danger te. Il faut toujours voler, créer des histoires bêtes. Oh Zakari modérateur, est-ce que garçon ana aux avement modérateur, place vraiment bichot aux alliés, bah prêtre. Tolobi même sur bon sala bilo on a bino ba tribaliste. Pourquoi besoin JBT? JB au moins azan n'est pas danger mais au moins azan a moi longévité moko boyene bo pesi moi seniorité mo bino JB yone même ensemble na yo parce que yo bani musique moi kala au sala pe moi succès na yo ya mulolo et depuis pe bokabwana na bino aux arano vraiment sous danger mais pour la histoire au sala na musique à Zaïre ya Congo roya obeta bande on a biso to silikaka pamba te totikeli bango Madrid mundele bonia ye na concert wana
bozo la promotion il y a culture congolaise et pas ba congolais na mbongo à l'état ozomona Denzel Mulamba leki na ngai oyoki omoni makambo yango omoni bebe ngandu molangi ya malasi na Paris omoni makambo osengaki yango ozwi bavoyu toke na bango boye bavoyu bamiyibi badestructeur ya mboka na biso batu mabe bandeko na ngai botelemela bango notre pays ekobonga malembe bosala oh non tourisme allez bozwi bacongolais bino na bino en majorité batekolo moko bapeti lokola bapeti wana mosusu atiaka makelele na akili malgré ke nasepelaka te bon pourkui boye na bapeti bajournaliste bekolo mosusu te bozomona ezomona kaka basese ekoti na kati ya mboka wana bozwi bato moko boye bayi boloba anglais te yokandi tourisme esalamaka na anglais te tourisme eza makambo ya anglais français fo banini epe tourisme eza te kaka ke il faut bozwa bacongolais bokozwa na bino mpe batu ya bikolo mosusu botie bango banini bazokoloba makambo na bino na balangue ya mboka wana parce que makambo wana ezoleka na mboka na bango il faut basentir bato bazoloba bango bien na bino tu bajournaliste boyaki bandeko leser banoko wana tu bazakari nakati na bino naye boloba anglais lelo tourisme esalamaka na anglais boye boloba anglais te mais bozoloba ke bosalela congo tourisme bosoko américain ye wana tu na question yokati yango atuna yango na chiluba to na kitetela toki banini eza na anglais ozomona vous ne connaissez rien donc de haut en bas boyebi eloko te et biso peuple congolais partout et sa diaspora tokosala nyonso tolongola bino pas parce que tolingi bino te nde bokanisaka parce que vous ne connaissez rien vous êtes des ignorants na makambo ya kotonga mboka bebe ngando yokiti leki ya boble ozo comprendre to bando yebisa bango vérité kaka boye bakolemba parce que omoni na Congo mutu azoyiba mbongo ya leta olobi ozoyiba mbongo ya leta abi oyo oza ene bali oza ene yo muyibi me nga azala haine ya muyibi est-ce que ça a un sens à tabino moko petit frère propre Denzel nayebi ke sikoyo obimi ozotambusa mbwa banini ndenge ezalaka kaka yo oyebi ke yo moto ozosala makambo yango Pasteur Mulamba bandeko ya Tshisekedi ya solo bolandi ndenge alobi ti yango te botika batribalisme botika kosambwisa kombo ya Etienne Tshisekedi tokozala badésaccord politique mais bosambwisa kombo ya Etienne Tshisekedi te bosambwisa ye te bozosambwisa kombo mwa ndambo ya malamu na ye bozobwaka yango na ebale kende parce que bozali na bakapasité te vous n'avez pas de capacité Arkeza Denamir ozoyoka ami d'enfance il faut tolobela batu oyo makambo bayeba bamemi bavoyu na Espagne balobi ke bavoyu bake orepresente biso or bakoki korepresente biso te zanda muyo yebi
Yo bako représenté te. Tout ça a besoin Congo ya batamaye les travailleurs. Ba pays nyonso Afrique. Et remonter les Malabangola. Ba Luanda, Kitoko, ba Namibie. Ghana kutu koloba te, ba américain noir, ba koma kozonga Afrique, ba ki ofanda na Ghana. Biso toza toujours le seul pays d'Afrique où les voyous contrôlent les pays. Les musiciens, les voleurs, les nini, ba yuma, ba ngom doit contrôler le pays. Et bien nous ba congolais bo faninien, bozo c'est la bolia aloba. C'est pas mon rôle. Ça rôle nangai te. Ngana loba kaka ngana loba bino bo fandi ba voyou bazo bomela bino mboka. Toloba te. Torotel et Melabango, mes chers amis, c'est notre combat à nous. Tosala, Tobunda pona mboka, Terra Bakoko, Terra Banka, Vienga Tchaloba, Terra Banka, Kinyango mboka plaisir, ataniere, Tokozonga. Mais Tokozonga ngo, potofana na ba voyou, na miyibi, non. Faut Tozonga, pour te développer. Roi Nigeria, première économie Afrique. Et le cas Sud-Afrique, économie. Tobite na danger. Sud-Afrique et les cas on a danger. On est pour la rebelle, comme première économie. Et ça le roi Chine, deuxième économie, mais Japon et les cas na kitoko, na développement, na social, na médecine, na science, na maramutu. Donc, basolo ba première économie, na sens il y a GDP, produit national brut, je pense en français c'est ça. GDP en anglais. On comprend. Donc, tourisme, bakeyi, totiki bango, bakeno sala concert, mundela yete. Bozo sala concert, ba mindelo baye, ba serveur, bato bazo servir biloko, bata hôtel, ba nini, bango ne ba mindele. Non. Soki, na tangu, il y avait un abisso PF. Oui, il fait PF. Hein? La génération à l'élo. Oui, il fait PF. Il fait PF. Président fondateur. Au moment où il y a idéologie, ça a l'élo. Le vieux PF, tant que ça, il m'a salé logo na Madrid. Oh, Roi Royat. Roi Carlos vraiment à Koya. Mais Bino, Bokiti sa Congo, na niveau moko boyeke, notre pays n'est plus respecté. Macron, les qui n'habitent Macron, moi la mouké, azoboya même kopé sa ombote. Ozomona. Donc mboka ezali na maboko ba voyou. Kuna na Congo ba conseiller président ba voyou. Miyibi à Canada, miyibi à Belgique, miyibi à Suisse. Bango nyoso. Bake au fan de la présidente kuna pona ba yiba bozo kabino mo ba montant 14 millions, 16 millions. T'as la petit Jean-Marc Kabundu. Bon moni pas la payette. Petit wana boyebi nenga yaka tanga utaka ba lax. Azara bongo. Petit wana za petit lax. Metanga yé. T'as la 2 ans, 3 ans n'a commis. Vous comprenez? Donc, Congolais, bottez mela. Bottez mela mboka na bino. Moi, je fais ma part. Waizo fait sa part. Namoni même bakulutu achamo voto. Bazoro lela. Batutu. Bakoma osa la part na bango. Eza diapason mutu luka eloko non sala pona mboka na yo. Ne laisse pas ce pays comme ça. Mututu a commencé à la part nae. Noli Tambou, les journalistes bogos a ça la part nae. Comment rotika ba combattant ba leka ba loba. Tout le monde fait sa part. Mutumorote afanda la maramba Congo. Congo eza kitanzamba pesa biso. Congo eza limboka moro y a danger. 2 345 409.
eza na bamontagne, eza na baforêt, eza na tout, faune na flore. Mais problème ya Congo, eza voyoucratie, ezali bavoyou, bazo dirige mboka. Bavoyou nde basimi mboka, bavoyou nde bazo régner. Bandeko na ngai, botelemela mboka, ba musicien, Petit Fally, telemela makambo mboka na yo. Petit nanga Frère Gola, telemela makambo mboka na yo. Kolanda te o boye boye, misiki e marchaka malamu, soki mboka na yo ezo marché. Batu wana tu, botelemela mboka. Stino As, Stino Mubi, telemela mboka. Botelemela mboka, bozala distraité. Bilambe eza suka te, ba voiture eza suka te. Eloko eza suka ezali tozala biso nyonso, mboka ebonga banini. Eza très très important. Mututu na domaine ba sportif, botelemela mboka la bino. Bozala kaka te ke oh ngai naza danger, naza na boye, non. Mettons-nous debout, main dans la main pour la RDC. Botika ba voyou lokola ba Zakari wana te, basaka lokola ba enseignaka bino. Hein? Na ba bino bat mususu. Boya poto na ba 1980, lokola biso. Mais bokoma ofandi bozotala voyou moko azoloba maamba pamba pamba. Nasolaki yango na mutu na ngai Adrien Kimbi na États-Unis. Alobi na nga bolia omoni makambo loba kolobaka bien. Mais omoni likambo lobaki ke ba journaliste à Congo bazana hauteur te par rapport à journalistes occidentaux. Abiolobaki bien. Mais au bosani que ba journaliste na biso pe ya poto baza pe na niveau te. Ba mission ya niveau te. Soki bato toko longola eza kaka ba Joël Condé. Ba Joël Condé. Bon masa msu bazo débrouiller na bango bon bauti na monde la musique. Baza ma ba journaliste politique te. Bauti na monde la musique mais bazo débrouiller bien. Mais mutu oyo na moni azoyo kisabiso soni te za Joël Condé pasta mbote no yango wana. En tout cas ngai na yeko yebisa bino kaka ke congolais Bob Marley ayembaka how long shall they kill our prophet when we stand aside and look. Combien de fois par oboma ba prêtre na bino botelemi botala bazo iba bino bambongo botelemi botala on alati yoshi on alati boy biso biloko wana tu bolobaka na ba mission banini toza nango banana takero kikush ti na biloko lelo tu ezalaka mais toza batu bavoyou te. Biso faut total la mboka, total la bien-être, total la maille courant, alimentation, éducation, vanide. Bota la Congo. Bande onangai, regardons notre pays. Total la mboka la biso, total la biloko important, total la kabiloko eza essentiel na vie à mutu. Bilamba te, bandaku te, bakar te. Et le important, binobo zala bien, ngala zala bien. Président pas zala bien. Mais président il fatigue à mouyibi. Président il fatigue à bilata lata. Président il fatigue à tribalisme. Président il faut ébaquer. Le Congo c'est grand. Président il faut ébaquer biloko wana. Vous comprendre?
Papi Chen, Papi Matona, la Grande-Bretagne, on comprend. Président biso nyonso fo tolinga Congo eza likambo te mutu moko boye 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 te eza likambo na biso nyonso mais nazaka dessus banini makambo ezoleka wana nasalue bino nyonso bon dimanche place bozali Afido mon ami le sociologue Zozo de Kiki, le Fungula. Et puis, naba master tout. Lokola ba Bagola Nostra. Ah. Mupenda solo. Lekia Mwalimu Star Leta. Voilà Suki Wana. Que Dieu vous bénisse. Tenons-nous la main à la main. Dieu est esprit. Et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Bato ebele ba adorer nzambe na chair. Yango mona changement ça te. Dieu est esprit. Ba mona raete. Ana kati na yo. Donc bundela mboka no yeba que Dieu est esprit. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Alors, le rôle à moutouma mon état vivre. To bunda pona mboka. C'est ça le plus important. Merci Nabino et ngala suki wana en tout cas na kanda kaka mbongo wa Congo na Espagne na maboko ba voyou. Merci. Bye bye. Bon, tokata.